Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela Mama wongo la reine Omba. La reine mama puissance du parent noné makambo Afrique Europe ezamboka nanga vraiment pena na pesi la reine Omba. La reine Omba nzambe ya ba mama automatique moi si ya maestro de Bundes famille Katuseko vraiment pena la reine Omba moi si ya maestro de Bundes famille Katuseko mala pesi bino mbote Congo Zibula Meso TV Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba moi si ya maestro de Bundes famille Katousia comme m'a pesi bino mbote vraiment pena to beaucoup ta kota pena na Congo Zibula Meso TV di parent de FCM no muslim no ba jeune talent tout o ba yebi makambo di parent de yaka pa mission azana makambo vraiment pena na ko banda bongo te sanke na pesa pena bato ya ngai o ba kipaka penanga na ye pena ko to mama Chantal Wilo koko ya Yann Adrien Bopeso. Yann Adrien Bopeso. Vraiment pena mwana moka bogar. Mwana moka bogar. Koko ya mama Chantal Wilo. Yann Adrien Bopeso. Mwana moka bota na France boye. Mwana ya bogar. Taga mama na bon koko na bango mta makambu. Vraiment pena Chantal Wilo koko ya Yann Adrien Bopeso. Taga mwana mwa bota na France wana ya bogar ba onde makambu. Vraiment pena na yebo la reine Omba mama Bijou Kaumbu yo makambango famille Katuseko mbato pesi bino mbote vraiment na FCM no ya melemno wa chantero ba yeb makambo mbote. Ouais, mbote ji parent. Boni ba santé. Très bien, Zulu Piper, santé vraiment. Vraiment, peno ko se présenter ba yé ba pena Zulu obimela wapi kombo na yo nanu kombo no nanu. Zulu Piper carte pilar amboka bayembi donc par-ci par-là carte pilar ya mboka bayembi. Elo nyela ka carte pilar. Elo laksa au découvrir en émission on a na saluer batu tout bazuli ba. Bébé Yann Adrien Mama Omba bébé Mama Omba, bébé yang Adrien Opeso, en tout cas, batutu na Europe, bazuli baku, bajuju mwanga, bafe na ngai, honorable Nzola Gisombe, papa na Malori, papa na comment ça s'appelle, ve na Nzola Gisombe, alors boze belé, batutu baebi petit na bango Zulu Piper siye. Na ko se présenter na idole na caché. Toleka, ba bomba ne penake yonde makambo. Ouais. Nga na vandi na mokili nga na zui mwasiteo. Lagimo bange na ngai na kosuka wapi nzambe ya mpungu atindelinga bolingo kelamu ya nzambe sakina pliza mokolo na mokolo ngai na kosambela ka nzambe abakisela nga mikolo na muranga ina yo to bota ya biso bana tosala ya biso libota na elie aye alors ganasi batu ba comprendre vraiment pena yani vraiment pena mon koko ya mama Chantal Wilo Yann Adrien Bopeso yo mozo mona pena makamwana moka bogar abotami na France wana Yann Adrien Bopeso mona mama koko ya mama Chantal Wilo abotami na France wana Yann Adrien Bopeso vraiment pena na zawa mama Bijou Kaumbu yo mozo mona makambo ngo di parando bagia ko muslim no ba chanteur ba yeb makambo mama la reine Omba automatique ba mama Nzambe ba mama Congo Zibula Meso to bo s'abonner pena bokota kota di parando ye wana zo poser to ye pena goto na
papa pena papa ya mboko yo nzambe ya papa maestro de bundes famille katuse kotoza wana toye pena koto tangela biso na parcours na yo vraiment pena parcours na yo banda wapi lelo to mona yo ka mbala moko pa Negro di Maria toye bito bandela pa Negro di Maria to ndene. Merci Jiparando eza bongote biso to bana njili na njili awa to ina badouana biso ya kalane bazo betandule ba vena biso ba jani ba selezino vena biso manda chat ngala leki na wenge référence na saluer nkumu manda chante ba vena nga oyo ba encadrer nga na wenge ba vena nga ba vava na mikili so zolanda ngai vena nga vava na Europe na moni ba ange ba gebele ba bricole mbonda ba vena ngai ba si lelo bima tele na bima Nego di Mariam de Missio. Même pas. Nego di Bar, Nego di Bar, c'est une petite relation. Nego di Maria petit. C'est mon petit que j'aime bien. Donc, relation est bandit na studio il y avait un héritier Kobi. Et c'est comme Mutoto Mama Bima que je salue en passant. Mutoto Mama na ba position au thème musala mala mutala lelo Nego di Maria. Mutoto Mama abimisa biso Nego di Maria. Pendant que à la première comme moi musala Diego Nego di Maria. C'est pas ça. Oyebi ke oyagi na ba concert presque mo ebele ya Nego di Maria on a ko intervenir. Intervention na groupe na d'abord en orchestre était. Biso to l'accès live, il y a trop décalé. Tout ça que mon marambo il faut mélanger. Vous en rappelez na moi l'esprit moko boye ko luka ba déplique, luka déplique ba sanze mbomo be c'est la promotion té mais ils ont quand même bien. Quand même bien, mais quand même bien. Quand même bien, puisque ils allaient bien. Mais ils allaient bien. Par rapport à Mbéa, quoi. Mais chanson, pendant que chanson c'est rumba. Zomo na bo ngai na rumbiste. Na rumba, ton oyo ba maestro Fabo, ba maître que je salue en passant. Papa na Jésus. C'est mon ina maestro Fa oyo yebi. C'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes. À chaque réveil, ton image apparaît dans mes pensées. Ton chanvumbi. À chaque fois que je pense, ma foi me dit que qui sera comme moi, Papa na Mario. Mwana nzamba mikabambek, sapone teramo kilimo bimba nzambe. Mazwa lobiko, elonga na mikabimbeka sepone terabolingwa sheri nanga moko wazwanga bakale na bolingo. Zomona. Donc on a ba directeur ba ligne ba Fabro, on a ba Vebailo, on a tellement grand na idole langa. Grand. Na idole langa quoi. You are grand. Donc autant la pena ba Oliver Até, autant la you are grand. Ba Diego Mili totally bangote. Bango so ina bina se mesurer na bango c'est trop dire. So bango ba grand parmi les grands ba Zulu Piper Spé, grand Azali voilà. Zulu tango yo obeti Nego di Maria. Yebisa biso ke nene ondene. Yango na ngena sisa histoire Nego di Maria. Tango mutoto ngana osala nzembo na nga peka d'amour na embela papi kake la foudre ba vidéo na ngo ezali na YouTube bani tout ça ba ebi chanson na peka d'amour ne confirma nga pendant que tout ça la chanson na studio avait na sur héritier Kobi maestro mutoto ya mama azalaki ingénieur principal azobeta ba guitare azo sape programmation ici ga edanga tourner chanson wana pendant to enregistrer chanson wana on a découvrir ici on a découvrir Nego di Maria azo ko apprendre machine. Donc on a accès machine, ni ba sala la programmation, ni zalara. Si le lot, ba vient na ba tikele, ba l'accès banzela bien, le lot payé, azo continuer la moni le lot sala studio na yemo pa na bango, azo évoluer, kitoko yango pe studio wana son tozo gambe yambe et ça na studio na yemo ko par là on comprendre que petit a comment il déjà grand, na réseau yango ya na réseau artistique. Yango comme un peu président na yo. Non, le président est plus qu'à ça dans l'orchestre. Pour ça, il faut que les Nego pas nous reconnaître. On reconnaît que la scène, il y a un Nego, pour Azagi à l'orchestre. Si on a la production, tout à tour, on a un Angeli, à Ebi Bagan. Alors, on a un Biaka, un tel, na Simanioso. Vous comprenez? Surtout Sangani, tous ces groupes, tout ça, et cohésion professionnelle, il y a un autre peu ça à Makambo. Ainsi que ngai ozana bandu le moto beta dernièrement na Ginkole ngai zagi pena ava bamba mataba décalé na bango na pesi déjà musique oza vrai valable musique obiso salara na transmettre on bato ba sepeli na convaincre bato donc to ça il est ka couleur mo boy image mo boy donc quant à moi Nego di Maria bonne chance mais rien à dire bon na minute expliquer biso yo za on a parlé on travaille kaka ba travail individuel ngai mais ainsi que dans l'un de ces 4 matins,
va découvrir quelque part na intégrer placement boy et ça là ba tout bien ba fan nga tout ba balinga ngai ba oh tout na ko dénoncer beauté maintenant placement bon on Sepet Sabino et puis Sepet Sabino place na zo kende. Bon, ce que kotala yo les lotango yo yemba ba nzembo ya Redi Amisi. Et ça la ronde ngeni. Ndaki Redi Amisi grand chanteur vieux wana. Vieux nabino, vieux makambo belé. Na comprendre pété. Po moninga azara polyvalent. Donc ngai na na capacité à ça na ba voix ba première voix ba ténoriste pour ba vena so ba jani to ba oyemba na boy na zala ngai bolili ke mobola eke saola bolingo etambwisinga moto po na yo Claude Tembe nga na yo tola pana bolingo ya mosisa o elenda plaisir okomi kosala nga demiselanda matiski mbangi kakushikwe on a ce que biso toyoka ba vena biso ba jani comprendre et pas ba vena bazali mettre en angeli juste na gimbuta ezaki base jani oya on a biso vena biso beta chanteur a danger na wenge on a ba gibusa parce que tout nanga nini ezana bébé moko abotami na France comme na Yann Adrien bébé Yann Adrien Bopeso aza koko ya mama Chantal Wilo ya azo lelo salela biso beti la biso no biloko Redi Amisi ezong sana bato jiga ba comprendre wa chanteur akilo ngai na vandi na oh de na to le gasaki na betelo mususu utanga ina ya wana mokili asala kana motema pembe maboko likolo akolela nzakomba sunganga yo moko sunganga nzakomba yokanga sunganga na kende liboso yoka solo kolela na kolela oyanga imwana ya mobola ameba waya solo bosunga ngai mwana nani okwami na babwale ya mokili oyo akoluka nzela na bendana omengo nse na revenga olamuka ose ya mpongi mbapasi na kobelela ojiparando ngai loboko moko nani akosunga nga geita nasalela kase bato ngai na famille ya babola mama mokolo na kozwa eyebani te ata kala ata un jour babilo moso ba couleur ya papa kendeko nalukaka butu na moye na baninga likambo nini nasala nga nayebaka te o balobaka mabe na nga na bakonzi ya mosala mpo te bai na nga namona pasi na bana surtout soki bamoni bana basi na ekala bakomi bilobaloba kombo nanga bakomelela masanga ayolela mama na kipaka te mpo nayebi ezali masolo vraiment toye pena koto vraiment maestro de Bundes famille katuse komomba na pesi bino mbote la reine Omba automatique ba maman nzambe ba maman yo mozo ka grand chanteur azuni ata pena biloko vraiment pena kotala pena na ba chant oyo beti ouais nini oyo zwi na kata ba chant eta que chanteur ezana ba bonheur ebele ezana ba travail ebele ezana ba intelligence ebele ndeti nini oko expliquer ba pendant que na rolo ba faut être grand faut travailler ba grand pendant que na yembi bailo na yebi gemta contredire ngate ça dit papa oyo na sambela pa na ye na sambela po na ye esika zali nzamba batela po to tika kozwa grand chanteur logo la bailo te pas ready ba ebele na gisaso ba moko ready a mbalo wa ready tout ça mais ba couleur faut appeler na couleur oyo musique eza na couleur bon à part ready son atangeli obena 5 personnes yo ko yemba bango ngana bana soki bana sa ready na oyemba bango to bandi Kester. Bon, on a grand poète na défendre malgré na oyemba mais na oyemba yete lokola yemoko. On a la grand poète qui Kester mene. Ezalaki mokolo ya nkembo ya Nzambe. Mbaninga oyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi okasi moko azalaki na motema ya mabe akendeki koluka oyo ya ngai fololo jiparando fololo oyo nalukaka na motema na ngai akoyeme oh boy donc quand même vraiment pena aimé kasaka tozoke ni malembe o King Kester toke sumu na mutu moko JDT molopwe ya Jackie vocal obé chant po ya Jackie na oyemba chant po mobembo tandenge nakei koluka la vie mobembo
natiki yanga bolingo na pale na beleli yo yo moto mesana kokabola ba bolingo ya bato na beleli yo oh 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 je rends Vikaka kolota misako fungana Zolo zolo Tandenge moye kolimwa Komina tangwa bo kaboni Nikola lela gelo Donc aïe naza idole ya ba grand chanteur ba nasa ke fort grand tour Voilà Toyo su papa Madilo Papa Madilo aemba Papa Madilo aemba Malgré nzembo papa Lutumba Ofelanga enake ipoto koluka vi Mpasieleki ye na kei komeka nzoto Ko regrete te po na vinanga nazali mwana mobali yo Na botama po na mona pasi ye Babone ngai po na chance na yo na bebisa Ba fiancé nyonso ozalaka koboya po na ngai Nazangi lelo eloko ya kotikela yo ata souvenir Kingo nanga ezangi palata o Zomona Donc on a quand même na moi ba couleur Ngabe na ome mayoga Togende Danger Serge Mabiala Nazawana on a sous grand frère Donc on a mon rapport ready à Messi c'est Serge Mabiala La reine Ombalo bibete la eloko Serge Mabiala Oui Lili kayo kei mobembo Yo tikinga na ndako na yebi yo kozonga Mosala na yo ezali lokola ya tourisme Lelo yo na kini lobi pe na mpoto Kokendeke motema moko beteke Shushu ya bolingo azali se kolela Na kobanga noki na yo kansangwa mabe Ebebi santima na koma malere Willy bolingo soki bakotiaka na poste na tindela yo Na mosike pa yo zali Oyebake na motema nanga Ekome nangwa désir pototikali na mosika Willy kuna epai yo zali Nakobanga banga nokina ya kozanga yo Pena puissance di para no noge no malembe Na yeli susu na succès Léon na Weranson Président Weranson Wana ve persala nzela asala pe couleur Ouais toge na ba couleur Obanda kinga na ye na pasi ye Utabo mwana Tangwangonga nazalaki nano na 13 ans Yelanga na nete Anzela kelasi ezalaki nde folie d'amour Waiko na kolela motema mozoki Banzaka bolingo soki to bandaki Soki na kanisi na kolela jiparando Soki na banzi na komiboma nzoto Nakufa nanga martiria bolingo nana Zolanda Ndetkaka côté mo bondre Diego Milito aleki yo Ah te na ebiete Diego Milito ebiete Aïmbani nga na otanga ba grand yo zo Teto mon Oliver appelle leki yo émission oyo émission oyo photo pesango caché nango ya professionnalisme pendant que otanga ba grand surtout zonga na ba petit poussin mais c'est yo ce qu'on a Oliver à combat cage Yegu tu ba yoka ke soutien Oliver yo télémana Oliver désolé ba yoka ke soutien Nicodème kuta esima na wenge mazoka na par rapport à Oliver parce que yo na Nicodème na leki Nicodème a ebisko nga te nga na tuni yo na Nicodème na leki ke so na binga na leki sko yo mtozo yo ko na matoi te mais que nga na lobote yonde to tuni yo na bon Nicodème leki yo non, il ne faut juger. Te mesko Nicodème le kaka yo. Préféré au juger au bengi au 20. Vraiment penendeti mama bijou kaumbo abi Nicodème le kaka yo. Même pas puisque ngai naza ndeur a wenge ba na wenge. Mais kilo na ngai ya bagage arti ya chancha nga et bimsa bango moi muke léger par rapport. Et bimsa Nicodème moi na muke. Sérieux, léger par rapport ya ba samine ne bazali ba ça rien. Au point. Mais Nicodème ayebi quand même qui est Zulu Pipers. Ayebi nyama po biso to ba chanteur deuxième fois. Mais ndetska na landeli yo mingi yo na redia misi ndo zoye mobimba poani. Te po idole na redia misi. Rien que l'idole. Papa na redia. Papa Nicodème ba chanteur tout ba beta na ba orchestre batu yo banga nani. Te na banga te soko banga bo ko banga usa musande ni jiparando.
hein on va nani net nga pe na génération pour dire que milite elle no voix deuxième voix ya pété yo bon yo sco deuxième voix yo eli biso na ba couleur ni ba couleur zela moni deuxième miste on na kondima na Congo awa as grand deuxième miste po ba ali à part ba vena biso tangi ba mabia la semba ba grand chanteur bon ndeti nani yo ngotanga ya Zulema mwana ya mekano eloka Zulema vea mekano eloka Zulema lisapo onge jiparando mazeba wani bomba papiki imbi kanse yode na bimisi prince bebe ya odile maboya lelo yende ankomi moto akima jize wandunga akumana ye na Jose Mukeba apanza suve sango papa sheri mabeye niongwa bike na kaye akipate alfa kapitao bapesa ye markengo ipepe dazi uzomona donc ana na ba ibilengi ya ba grand na ba couleur wana sika yo peno tikala kana ba kikala wana yango musabilenga ba grand naza kala na esprit na sika na pona jeune ndete lo ni asika yo elibiso te so na bina beta biloko sika wakeba yanga ba iba kaka ya solo yo kona ba disque na bango e choquer nga po na force holandela bango te miseni ni oyo banga oyo mona ka pena ke soko ayemba pena deuxième fois yo pe sika ozaka koti mwa chuma l'agressivité na biso ba des émisses ya maestro Fabo yo ka maestro Fabo ya ke na ba couleur mo ngai na linga ba chanteur ba sara ba émotion ba tout jeune baza tout jeune de nani chanteur ou t'es pas de plique te tu par exemple cette émission te toloba mutoloba auto tanga nani Nicodème quant à moi na ebike nga naza esprit naza grand na nzoto bana mike donc so tem singa na babilenge na biso na ndo dominer bango po naza déjà na kimukolo ngoza bango baluka ngo bana ba intelligence ote comprendre mais yo ndeti kanzambo couleur ote oh yebisa biso lelo papa Lutumba to perdre ye papa oyo atikela batutu makambo icône de la musique africaine vraiment peneta que chanteur nini oyo zwa na kacha papa Lutumba. Il faut que en tant que chanteur no lobby papa Lutumba na ye accompagnateur guitariste oh le seul guitare au batasa la nzembo za accompagnement na apprendre yo ngana na guitariste te mais papa Lutumba asali banzembo oyo esali ba succès esali éduquer batu et rééduquer batu na biso ba oyo ezo rééduquer biso po na ta banzembo papa Lutumba lokola ba nzembo ba imba na o samangwana ye mataka mutu lokwa samangwana azaki angolais mais ayemba banzembo papa Lutumba toyebi ba masuwa toyebi ba mengela biso ngolana excusez na obanda na soso elelie soso ekolela ngo yao soso ekolela o bandoki bakoti ndako nsima ya mwangonga ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi yo mbole o para mabele para pararara moto na bolenge alingi asala ekonomi azali nde kobanza mokolo akokoma mobange achanze nde makanisi alobi alia falanga na ye nyonso abomba noki etikala na ba oyo bamonaki mpasi te basakana na falanga ye mabele onga nalela o mabele para mokolo na kokufa nkake ekobeta tita tino lobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na nga bakamata basala monima soki mopaya aye balobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki bafamille bakosepela biloko nga na tiki binemi bakoloba apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo nalanga makambo mabele onga nalela o mabele siko place onga mona oka mawa epe na ndimaka ke foza na bakran yoke sika bavion bayemba apumbwa Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka
bolingo vrema soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine omba pesanga ta alumenia mama yo 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 automatika ba mama la reine omba mokonja ba mama la reine omba si parando denju sarela kisanga nzela emeka saka merveille mila mama wongo ya mama 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 la reine omba balobi oza mopepe bapekisaka mota pemba te wumela mama wo la reine omba la reine mama